Oui, bonjour fidèle internaute, voilà qui tournage moi on a qui la bien pour qui tournage oui ma pote quand ça monte tout cas ma bien pas petit c'est un mot germain aussi bon l'objet pour la conflit je te montre un coup de WhatsApp pour commander tout en casse à TPC il faut une coupe pendant la bonne information ma boule la baisse et puis c'est avec la carte tournage ma moto en marque tant comme la marque boue mata ba benga il pas fait dans la jino il bali ya solo quand tu fais jino na bazana pour elle non il bali ya solo pour la conflit donc tant fait que la tika kapo na ya mamono na ka bona donc tole là souci dans kata mutema dans kata mutema on a eu grand frère batu bayebi ni na lo bobe et de so makasa batu tu bayebi ke nous la zaki mutu mobo to zaki na prasa fi na batambo bobo to kemine fo na prasa fi to ça spectacle ba fait sur bon côté na ba image qui sur téléphone a benga nga seka na pisi na bibal oza mama mikebiso kuta mama minene a motiver ngai donc na ya mutu so bi ki akufina ba souci tension na intimité pour mutu ala raisonnement trop et ba na même si sur la main donc ça il mutama kamwana te konne bozala ne boloka pete ke wa bela ka maladie te ba bete pour la kufi puisque donc lui wana ntamu. OK, merci beaucoup. Oui, bonjour. Ouais, bonjour. Nous sommes tous en mort, on a évité ça, mais eux, celles qui sont sur place, nous amis. Ouais, Lilo Bananga, ça va passer, on a vu ce chiffre pour nous. To perdre OK, biso tout est baïka, qui est on a préparé tout ba mamuna biso ba nini. Ba les 25 to fêter déjà les défenseurs nini ça la kaka mettre kamwe kaka. Ndeko na biso chiffre pour nous la daïka boye donc et ça les biso passe makasi ta la kaka to yeme. Na kena maman na ebité quoi pour ba théâtre ba ko kufa boye. Toto mona maman na biso auto daïna ni maman na biso mindondo. Donc pas même ata ba 4 mois 5 mois tout le monde parce que massa na chiko fululu ami OK to soit na aller nyonso. Ça soit moni double mais double ndanga nini boudé ndanga bouda na fc ba ko katse ba yuma di mais na mona sko le long massa na na epena na 51 parce que na ndondi mate mais na moni pena ki noko adaichu donc né na zaboé donc je manque même des mots mais nzambe ka zala na ye donc motema né équipé manaki merci merci beaucoup.
Action. Oui, merci fidèle internaute. On a dit que la radio nous a toujours prêt à nous il y a cinquantenaire. Nous sommes déjà possible parce que déjà président Nabiso, artiste de Colombie, ici déjà na place ya Malili, aza awa toujours interview nous beaucoup Nabiso déjà na Kozonga. Pesaka merci na bino nyonso ba biso, merci na bino nyonso ba kozaki branché et à Bolanda biso toujours na kati ya net pe na kati ya site biso bino boyebi ko okola la raté nous allons toujours branché donc bakoloba mingi ya te kozana ba passe wana vraiment Bolanda biso ka po basango nyonso ya dei ya kulusu Bolanda ni para ya Bolanda ka na biso bomona déjà basango nyonso donc tout bosango ne Bolanda ka déjà ka ndebo mesana Bolanda merci beaucoup Congo Balobi prier sans cesse Dieu nous avons limité prière papa OK merci et aqui à 6h du matin, on a appelé pour un tournage non, la famille, tous à la même idéologie. Voilà. Nous avons des questions par rapport à est-ce que c'est un malade ou non, tout le monde tout à l'heure, aspect à maladie, à beaucoup dans un équipe normal. Par rapport à la analyse, en 2019, il faut que artiste. Et ça, nous il y a des souvenirs qui nous ont gagné à Chico. Merci. Camarade yake toujours ici comme encore donc la souvenir est belé on a voulu aussi côté émotionné mais c'est un bon métier quoi il faut solo là pas sur la bien dans mon client soit ça est-ce que Chico abilité Chico lobia ça qui pas na bango c'est là bas témoignage aujourd'hui le bas qui pas na bango à katisi souki à met l'ensemble à bini fort donc à bini fort là bande on le loyo anniversaire na auto ni no binabo à ce qui s'y passe donc à bini ozonga na ndako ozongaki na ba désert nda osalatrice pas même dans l'hôpital vers ma 4 ans. S'il vous plaît, mais la moitié temps où l'artiste comédien
wana biso ndenge toyeba te chiko azalaki lobi lelo fait tourner na lemba na biloko ya mayonnaise azalaki programme na tournage ya lelo mais na ba 2 heures 3 heures nzambe azwi molimo ne ndeni toyebaki tokokufa mingi eyali kelemba te tosalaka toape batakisi te toyeba lelo oyo akufi elobi akufi na calendrier ya nzambe nde ezalaki. Et est-ce que c'est pas le de sa santé depuis le ballet pour aller entier est-ce que ballet aussi et donc on a le but habilité azalaki bien très bien aki osala asali ka crise ba 2 heures du matin nde baminiye bakibebe na hôpital nde habilité azalaka mpe moto attention te azalaka mpe moto moso ya nini te donc azalaki bien très bien. Passer de la foi à sa mosala nzambe maza nzambe te ya kosambela mpona biso aépargne eloko mo mais na calendrier ya nzambe na décision oyo eutaka epa nzambe so ekandamaki esalama po esalama normal. Bon, premièrement, na bengi ayebisima saba dimanche yaka na kitambo epa na biso dimanche yango ntango na benge so ayebisinga naza na kitambo yaka partir ya 15h po tokutana dimanche ya lobi ti toosolola na ye nayebi teke aobela nayokaki ye mpe teke na kobela po so kobela partir anga okomela ngai na Facebook mais lokola akomaki te c'est-à-dire sango liwa ntango nazwa yango na ntongo ngai namonaka ngo ndire poisson de vie ya afrika na ndenge ekomona motu ntango abenga pulula akufinga te tosola na ye akufa ndenge nini nabengi limero na ye ntango nabengi limero na ye nde na ye koyamba paster na ye ntango nayambi paster na ye paster azoyebisaki kaka na butu aye kosala crise à partir ya 2 heures bamema ye na hôpital balobi de bamema crise à nde na longu epa na biso na ntina komi epa na bango na litambo na ndako na hôpital 6h30 déjà badementionne kitambo jeketulula nafanda 3 minutes pour répondre na observation tokutani na jino na bato tozala na bango na kati ya groupe sai nakokaka ata kokanga miso wana te mpona
vraiment molimo na ye efana na kimia epemaka kimia nzambe ayebaka contrôle na biso nyonso sepo parmi ya badoyen bansien oyo bayambanga na kusaisa sepululu jinola papo seya na tutu baolelo akomapaski bango moto bayambinga bango moto bafandisi. Merci beaucoup. Merci.